Bonsoir, ba papa, ba mama, ba yaya, ba leki, bandeko nanga, bana nanga, na ele lesu liboso na bino, ko partage kako muke kola kotia kati nanga. Ni nanga kina loba mukwalelo, bandeko nanga na olobela likambo oyo, parabole sumasiya atalisa biso po na le 10 vierge. Nini yesu masalingaki atalisa biso, nini yesu masalingaki atangisa biso na le 10 vierge. Yesu masalingaki atalisa biso lolenge nini bomoi na biso esengeli totambwisa yango na kati na mokili oyo, lolenge nini esengeli tomilengela na ntango ngonga ekobeta, tozala bato oyo tosimbi couronne ya bomoi, tozala bato oyo tosili kolongisama, tozala bato oyo tozwi bomoi kati na yesu masiya. Soki tokei na makomi na nzambe na Matthieu 25 1 à 4, ndeko na nga soki okoki kotanga yango mobimba okososola eloko nini ndeko no Josiane alingaki aloba na yo. Matthieu 25, alors le royaume des cieux sera semblable, Jésus dit, sera semblable à 10 vierges qui a pris leur lampe et alla à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Nini yesu masani kolobela biso esika oyo, nini yesu masani kotalisa biso. Alobi bazali 10, vierge bazali 10. Mais na kati na 10 wana, 5 bazali na bomoi, 5 bazangi bomoi. Alobi 5 baali sage, 5 baali ba folle. Lelo tozali mingi yesu masiya soki na tangi makomi pe na sosoli yango, yesu masiya asadresaki na bafarisien te. Yesu masiya asadresaki teke na ba oyo baza kokroire na ye te. Yesu masiya asadresaki na ba oyo babengami bakretien. Lolenge lelo tozali, lolenge babiso tondimela nzambe, yesu masiya aza kozwa nga na kanini. Aza kozwa ngai na kati na 5 sage, to aza kozwa nga na 5 folle. Ndeko na ngai yo ndo oyebi bisika nini yesu aza komonela yo, yo ndo oyebi bisika nini yesu azali koklase yo. Yesu masiya kotalisa biso nini, balobi nini? Le royaume sera semblable. Donc, kembo na nzambe ekozala lolenge yesu masiya kotalisa biso te, ekozala na ba oyo bakokota pe ezala bakokota te, malgré biso nyonso tosili kondimela yesu masiya. Po alobi les 10 vierges. Donc soki tozwi les 10 vierges, ezali koloba bato oyo babengami basili kozala bato bazali prête ya kokota na libala, bato bazali prête ya kozala kati na bazali prête ya kozwa honneur nyonso oyo bapesaka na kati ya mwasi. Po tobengami tozali ba époux ya yesu masiya, ye azali mobali ya libala, esenge na biso te bakomilengela. Ndeko na nga liboso yesu masiya mwasi mobali azali te, biso nyonso tozali ba épouse na ye. Alors soki biso so tozali ba épouse ya yesu masiya, alors ntango biso tobengami basi ya yesu masiya, eske alobi akokuta biso ba folle to akokuta biso ba sage? Aza koloba nini? Les 5 sages bazali banani? Les 5 sages ezali bato oyo bazali kotala yesu masiya. Pona bango baza kose prepare, pona bango biloko ya mokili eyebisa bango eloko te, pona bango bamonaka te ke mokili eza na ntina te, pona bango bazela kaka mobali ya libala. Bazali ba oyo na kati na kondima na bango bonzambe eza makasi, na kati na kondima na bango bayebe te yesu aza na bomoi, na kati na kondima na bango ezali bao bazali kotambola kati na crainte de Dieu, bazali koluka sainteté ya nzambe na bomoi na bango, bazali koluka amour de Dieu kati na bango, bazali bato oyo bazali kotambola ntango nyonso na kati na botosi ya liloba na nzambe. Yesu masiya abengi bango les sages. Ndeko na nga mafuta ezali nini? Mafuta ezali kotondisama na molimo santo. Mwinde ezali nini? Mwinde ezali liloba na nzambe. Ezali ba oyo batambolaka na kati na makomi na nzambe. Liloba na nzambe elobi nini? Bolingo aplante bolingo. Liloba na nzambe elobi nini? Pardon aplante pardon. Liloba na nzambe elobi nini? Toyeba kosungana, toluka unité, toluka amour, toluka ntango nyonso bonzambe elata biso, babengi bango basage. Pe okomona bato ya bongo ndeko na ngai, ata bayebisi ye kuna likambo ezali, okomona kaka moto wana azali pose. Ndeko na ngai basage bazali banani? Kaka ndenge naza koloba, d'abord basage yesu masiya aza koloba, ndeko na ngai liboso esengeli yo mitala. Yo ozali kaka ndenge nalobi, oza komitrouve bisika nini? Lelo soki yesu masiya alobi aya, akokuta mwasi ya libala, akokuta vraiment oza prêtre ya libala.
mingi nako pesa exemple ndeko na nga soki moto akobongama na ndenge ya libala tomonaka vraiment soki situation akolasi koloba naza kobala okomona ndeko wana vraiment aza concentré na pa préparation ya libala na ye. Okomona moto wana azi considération ya libala na ye. Okomona moto wana aza kotambola penza na elike ete makambo na nge esengeli eleka na kitoko. Yesu Masiya alobi na kati na le 10 vierge. Yeba mokolo yo ndimela Yesu Masiya. Mokolo Yesu Masiya aplasaki yo ke oyo akomi mwasi ya libala. Aplasaki yo ke ozali mwasi oyo osili kobongisama mpo na nkembo na ye. Siko tangu Yesu Masiya osili kondimela oyambi Yesu Masiya kati na yo. Yesu Masiya ekovanda kati na yo. Okomi mondimi ya Yesu Masiya. Po na yo lobi na tiki nyonso na ndimi Yesu Masiya. Ndeko na ngai mingi tondimaka Yesu Masiya. Nani koyamba Yesu ngai. Nani ko ndeko mukolo yo lobaki na yambi Yesu kati na yo. Mukolo komaki na parmi les 10 vierges. Siko tangu yo komi parmi les 10 vierges, oyo sabi le royaume de ciel sera semblable na ba 10 vierges wana. Tangu yo ndimele Yesu Masiya, ondimi ete yende mobikisi na yo, na yambi Yesu lokola mobikisi na ngai, oyambi Yesu Masiya na bomoi na yo. Okomi déjà okomi fiancé à Yesu Masiya, okomi parmi les 10 vierges. Siko ndeko na ngai, banda yo ndimela Yesu Masiya. Bomoi na yo ozali komemango lolenge nini lolenge mwasi aza kozela mobali ya libala ndeko na nga siko tangu yo lambi Yesu Masiya aza komona kati na 5 forte Yesu Masiya aza komona na kati na 5 sage ba 5 sage wana oyo Yesu Masiya aza koloba na biso nini bazali bana ndeko na ngai ya liboso tango yambi Yesu Masiya esengeli kotala bato te mitala yo moko. Yo poni mobala ya libala Yesu Masiya. Tangu yo poni mobala ya libala ndeko na ngai. Oyebi ke Yesu Masiya mobala ya libala na ndimi. Eske komi kotambola na ba principe na ye? Makomi na ye ezali ba principe Yesu Masiya aza kopesa yo. Tambola na bolingo. Tambola na kobanga Nzambe. Tambola na kimia. Konya te sikote eloko ezali mabe Yesu Masiya aza kotalisa biso lolenge ni esengeli to kuzela ti mokolo akoya lolenge ni na kobala biso. Tango yo ndimela Yesu Masiya oyebi ke ye mobali ya libala ndeko na ngai siko na kati na kozela ye po mwinda na yo oyo opelisaki ozwi opelisi mwinda po tango yo ndimela Yesu Masiya ndeko na nga topelisaka mwinda na bomoi na biso. Mokolo yo ndimelaka Yesu Masiya eza mokolo pelisaka mwinda. Siko Yesu Masiya lobi mafuta yango balobi les 5 sages. Mafuta ezali nini ndeko na ngai? Mafuta ezali kotondisa molimo santo, koluka bilembo na molimo santo, koluka bilembo na Nzambe oyo baza kosenga biso na Efesien. Tango yo ndimi kolanda Yesu Masiya ndeko na ngai kotala gauche droite te, kotala mopanzi te. Basage Yesu Masiya azali koloba basage ezali ba oyo tango aza kolanda Yesu Masiya mpo na ye mokili ezoyebisa esi eloko moko te. Nyonso akoma kosala ngo na volonté na Nzambe. Alingi asala likambo bida tu na Nzambe. Alingi akende boye na tu na Nzambe. Eloko na kosala eske ezali volonté na Nzambe. O nalingi kokende eske ezali mokano na Nzambe. Basage oyo baza kozela mobala libala batambolaka lolenge wana. Tango akokena kati na lingomba aza koyoka pasteur aza koteya mpo na ye aza komona ba promesse oyo ba pasteur bateyaka biso te me aza koluka gloire na Nzambe eza wapi. Bon Nzambe eza esika nini? Misu neza fixe eza koluka mobali aza esika nini? Nini mobali asalaka? Nini mobali alingaka? Mobali alingaka eloko nini? Ndeko nanga Yesu Masiya ba sage o bazalaki les 5 sages bango bandiki kotambola na koluka nini mobali alingaka. Alors les 5 sages mafuta na bango ezalaki ba promesse Yesu Masiya apesa bango. Bango basimbaki ba promesse. Bango bebe kosimba ba promesse. Yesu alobaki nini? Nzambe alobaki nini? Nzambe aprometa biso nini? Nini Nzambe atalisa biso? Bango basimbaka ba promesse ya Nzambe. Batalaka eloko mosusu te. Bango batalaka Nzambe alobelanga nini? Nzambe atalisanga nini? Nini Nzambe alobela ngai? Yango Yesu Masiya aza kobenga les 5 sages.
ndeko nanga sagesse ezali eloko yo moto azali mayele ya koyeba eloko ngo bapesi nga lolenge nini nakogarde yango, lolenge nini esengeli natambola nango, lolenge nini esengeli nazala nango, yango babengaka aza sage, aza koyeba koprotege eloko bapesi ye. Alors Yesu Masiya ntango aza kobenga les 5 sages bazalaki na mafuta na bango, ntango mobali ayaki bayebaki kolongisama mpo ntango balobi bien balalaki. Yesu Masiya ayaka kokutu koluka biso na ntango tozalaka. Kolala ezali nini? Au milieu de nuit, na ntango molili eyaka kozinga biso, na ntango baproblème eyaka kokanga biso, na ntango baproblème eyaka koetufe biso, na ntango mikakatano eyaka osili kolemba, oza deja ndeko nanga ntango tolalaka moto mota akoyebisangaki ntango alalaka ayebaka eloko nde ezolika pembeni na ye. Balobi au milieu de la nuit. Me ntango bayaki kobelela mobala libala ye, bayebaki kotelema bapelisi minda na bango mpe bareserve ezalaki. Ntango babelelaki ndeko na ngai ezali lolenge ntango tokutanaka na baproblème osili kokutana mobala libala, oyamba Yesu Masiya na bomoi na yo, ondimela ye, oyebi ke lika na nga ezali kati na Yesu Masiya. Lelo butu moi nayebi ye nde makasi na nga, ye nde lobiko na nga, ye nde solution na nga, ye nde akokokisela nga nyonso. Na ntango wana oza kotia elikano epai Yesu na kati na lolenge alobi sans le Saint-Esprit tokoka eloko moko te, atondisi yo na Molimo Santu na ye. Ndeko na nga que ça soit baproblème ekokoya mpo balobi au milieu de la nuit nde mobala libala yaki. Eza ntango tokutanaka na baproblème eleki ozeba esika konyata te, bisika kokende te. Me lolenge mafuta ezalaki bapelisi kopelisa eza ntango tokomaka na baproblème ndeko na ngai, mikakatano ezingaka biso. Me yo lobi te, nakobunga te, nakorenonce te, nakokima te, nakoresiste, nakobelela présence ya bonzambe, nakopelisa moto na ngai epela. Wana ntango moto epelaka bonzambe ekoti esika Yesu Masiya akotaka mpe adefendre biso. Nanga luka butu moi ozala parmi les 5 sages. Po balobi bien au milieu de la nuit mobala ayaki na moi te. Yesu Masiya ayaka kointervenir na bomoi na biso tango tozalaka na baproblème, tango tokomaka na mikakatano, tango toyebaka lisusu nini tosala te, tango tolembaka, tango tozoyeba lisusu te. Me tellement tango baproblème eyaka ozebake na problème oyo Yesu Masiya aza na solution. Na problème oyo nakobungisama te, nakotenir, nakotelema, nakolongisama na problème oyo. Ntango mikakatano eza koya otomboli miso epa Nzambe olobi Yesu yo nde yano na baproblème oyo. Ntango bapasi ezali koya yo olobi Yesu yo nde makasi na ngai. Ndeko na nga yango babengi sagesse na bonzambe. Basage batalaka munene na baproblème te, batalaka munene na Nzambe. Basage batalaka baproblème eza tout autour na bango te, bango batalaka grandeur ya Yesu Masiya. Ntango mobala libala yaka mpe akuti yo ke kondima na yo ebombami kati na ye, elikano ebombami kati na ye, nde esika Yesu Masiya akotaka ayambi biso, aprotege, adefendre cause na yo mpe abandi kotalisa gloire ne butu moi. Kona ngai kasi bafole bazali nani? Bafole ezali banani kati na biso ndeko na ngai? Po balobi balalaki na kati na butu. Bafole ezali ba oyo ndeko na ngai tango baproblème eyaka, tango mikakatano eyaka bazalaka na réserve te. Réserve na bango ezalaka te nini? Mpo na ya ndimela Yesu Masiya lokola formalité. Pona Yesu Masiya azali po apesa ye libala, apesa ye bana, apesa ye musala, apesa ye mbongo, abongisa ye, atombola ye, azala mutalokumu. Wana bafol ayebi na Yesu Masiya po babengi bango pe ba vierge de bazalaki basi pe ya libaya basili kobongisama baza kozela mobala libala. Bazalaki ba oyo basila kondima Yesu Masiya, bayamba Yesu Masiya lokola mobikisi na bango, bayamba Yesu Masiya lolenge Nzambe na bango. Me ba promesse Nzambe mpo na bango etalaka bango te. Toza na bango mingi na mangomba. Okomona siko bato ya bongo ndeko na ngai tango pasteur aza koteya, tango pasteur aza kotalisa gloire na Nzambe, kotalisa crainte de Dieu, aza koteya sainteté, aza koteya l'amour de Dieu. Bato ya bongo na mangoboka lelo pasteur penza te nelo wa malonga te.
biso nga na ndo kende église pour lelo pasteur penza apesa biso penza mais pasteur modèle ateli penza ateli na biso eloko te mpo na ye Yesu Masiya tia aza lobiko te mais mpo na Yesu Masiya esengeli asalela ye oyo eza baposa na ye mokolo ndimelaka Yesu Masiya mokolo bakangela yo lopango mokolo ndima Yesu Masiya mokolo yo okotaki na kati na bapromese mais okomona esika landa sikoyo oyo ezali liloba na Nzambe esika toso ezali makomi na Nzambe esika atambola sikoyo na crainte de Dieu na amour de Dieu na bonté de Dieu mpo na ye Yesu azali wana mpo akokisa baposa na ye ye mpo na kokisa posa Yesu Masiya te me Yesu Masiya akokisa nde baposa na ye banda na banda kosambela na mona na nga mpe eloko moko te banda na banda okende église na mona na nga mpe changement te banda na banda kosa baselamantaka butu moi na makambo ya bonzambe mokolo so pasteur atei bapromese atei baprospérité atei mabala atei voyage atei kobota lelo pasteur mpenza ateyaki biloko mpe naoluka pasteur ateyaka biso yango wana lelo mpe pasteur atei biso bafole Yesu aza kobenga bino bavierge me boya bafole bozoyeba te ke Yesu to mobali oyo nandimela mobali oyo nandimaki fiansai na ye lolenge nini atambolaka wana etali bino te me ye akokisa oyo ezali baposa na bino abengi bango bafole mingi eza baoyo babungisa bapaster mingi okomona bango na mangomba crainte de Dieu eza kati na bango te okomona batambolaka oyo bonzambe eza kosenga biso bango basalelaka yango te me baza bandimi baa na kati na mangomba soki balobi priere komona bango mpe na kati ya bapriere me soki obandi koluka bonzambe na bomoi na bango mafuta ezali te tuna azali payen to azali chrétien okotala bomoi nozotuna eske aza mpenza mondimi ya Yesu Masiya to aza mondimi ya Yesu Masiya te okoluka bilembo ya Nzambe kati na ye eza nango te me andimela Yesu Masiya mpo na Yesu Masiya azali Nzambe mpo na ye me makambo ya Nzambe etalaka ye te so balobi makambo ya Nzambe mpo na ye bonzambe ezaka eglise ayoki ka pasteur ate abaluki azongi abandi kosala oyo esengeli asala aza koyeba teke na ali mwasi ya libala limiti na nge ezali awa oyo nakokosala oyo nakokosala te oyo nakosimba oyo nakosimba te oyo nakokoloba oyo nakokoloba te oyo nakokoyoka oyo nakokoyoka te okomona biloko wana eza kati na ye te ti Yesu Masiya abengi bango bavierge mpo na kotalisa ete bazalaki bato oyo bazali prepare na libala eza lolenge biso ntango toyaka toyambaka Yesu Masiya tondimi ye atake mobali ya libala mobikisi nga nakomi ya Yesu Masiya bonzambe ya Yesu Masiya makambo na nga naza mondimi ya Yesu Masiya tondimi me sikoyo totambola na baprincipe na ye esika wana nde 5 baza kotosa 5 bakoka na bango kotosa te soki Yesu Masiya abengi bango maboma elobi ke bayebi na bango bonzambe bandimela na bango Yesu Masiya me bazosala makambo ya bonzambe na désordre bazotambola na kati na bonzambe na bonyama bazotambola kati na bonzambe na kufa parce que Yesu Masiya abengi bango bato ya maboma ngai te bible mutebengi bango bato ya maboma ya solo ndeko na nga mingi na kati na kondima bonzambe tozali na bo baza na bato ya maboma eza mpe bo baza maboma te kasi yo ndo oyebi bisika nini ozali ndeko na ngai bando oyamba Yesu Masiya bando ndimela Yesu Masiya banda yo olobi ye nde mobikisi na yo nayambi atake mobikisi na nga nayambi oza kozela ete mokolo ya noce yo tatola nkembo na Nzambe Nzambe wana oza kozela elolenge nini na kati na lokuta na kati na moyibi na kati na kindumba na kati na kotonga na kati na koloka na kati na kosala makambo ya mabe esika Yesu Masiya alobi oza folle esika Yesu Masiya alobi oza liboma ozobelela nga na munoko me makambo ne ezokumisa ngai te oza kotatola nkombo na nga me misala no eza koadore nga te oza koloba ozali ya ngai me nkombo na ngai na munoko na eza po etiolama Yesu Masiya abengi bino boza maboma nga mutu nabengi bino maboma te Yesu Masiya bondimela Yesu Masiya boza kobelela ye me bisika mabe boza konyata butu moi sage nde baoyo batambolaka na kati na préparation na kati na koyeba ete esiko ezali soki na nyate esiko mobali ya libala akoya akopermettre teke nakota na mboka na ye nga
yo ndo oyebi bisika ozali. Oza na kati na bafole toza kati na basage. Oza kondimela Yesu Masiya na ndenge ya bonzambe tosili kondimela Yesu Masiya kaka po apambola yo. Aza koloba na bafarisien te, aza koloba na bapaye te, na monde lelo aza koloba na bapaye te, aza koloba na ba oyo bayambi ye, na ba oyo bandima ye, na ba oyo baloba Yesu yo nde mobikisi na nga, yo nde nzambe na nga, ba oyo batangaka makomi kasi ntango makambo eyelaka biso, ba oyo bakoka kodemere kaka fidèle na bonzambe te. Ozali na situation moko eza kotrakase obutu moi, na esika oloba ete nzambe natika yango na maboko na yo, yo lobi tika naluka solution na ndenge na nga. Yesu Masiya kotalisa biso ntango tondimeli ye todemere fidèle na maloba na ye, todemere fidèle na bapromese na ye, todemere fidèle mpo ngonga koya toyebi te. Akokoya na moi ntango oza na kimia, oza na baproblème te, oza no na esengo na yo, Yesu Masiya aye. Akokoya pe na butu ntango osili kolala, osili kolemba, makambo bonzambe esukati na eza te. Okoma komona ndeko nanga eya na moma pe makambo bonzambe toza moko mati moko kiti. Me Yesu Masiya alobi ntango ata tokitaka, to ba problème eyaka toyeba kotelema toujours, toza toujours na mafuta. Mafuta eza molimo santu oyo aza koedifie yo, oyo aza kointerpele yo, oyo azali kotalisa yo, oyo azali kolobela yo. Mafuta eza mo présence ya molimo santu. Oyo koyebisa omoni problème kokei na ngo boye te, koluka tobungisa kondima na yo. Omoni mikakatano oyo yeba kokei na ngo lolenge boye, koluka tobungisa grâce na yo. Omoni problème oyo gérer yango lolenge boye, po te soki okei na ngo na désordre ekobungisa gloire ya Nzambe kati na yo. Eza mafuta oyo tozali ndeko na nga, eza soki tosukolo pakoli mafuta te, bomwa nde tozalaka pose komi ndenge mabe moko boye. Le siko Yesu Masiya alobi mafuta eza mafuta ezali ya molimo santu. Pakola mafuta na nzoto mona posone komi kitoko ndeko na nga. Bon siko mafuta molimo ya molimo santu soki etondisami kati no ndeko na nga, ata problème ya lolenge nini okoza na solution nango, parce que lolenge ntango mobala libala yaki bana basi sexage wana bazalaki na mafuta na bango, base preparaki babongisa malgré na katikati ya butu bayebaki kobongisa. Eza kotesa katikati ya baprobleme, katikati ya mikakatano bayebi kobongisa. De bazoyebaki na problème oyo mobala libala esengela kutanga na prête. Balobi bayaki te baza prête, bakutaki balali, bagangi mobala libala ye. Do Yesu Masiya tango akoya akokuta biso ya ye to akokuta biso ya ye te. Bafol balobi na baninga na bango nini, bopesa biso pe mafuta, balobi bokende kosomba. Bakendeki pe kosomba na katikati ya butu wana. Ndeko na ngeza otalisa biso nini? Ezotalisa biso tango ba oyo balobaka bazali ya Yesu Masiya, bandimele Yesu Masiya, bayamba bangolo, bayamba Yesu Masiya atake mobikisi na bango. Me tango ba problème eyaka, tango mikakatano eyaka, tango kufa eyaka, bakenda koluka ba solution libanda. Bakenda koluka ba solution bango mosika na bonzambe. Bakenda koluka ba solution bango musika na Nzambe. Siko so basi bakoza ba solution esika na basili komona ke bazwi solution na bango, balinko ya na bonzambe, Nzambe alobi na yebi bino te. Ndeko nanga eya na makambo mosusu yo komona ke ozwi yango na bonzambe, me eza ya Nzambe te. Tango koyepa Nzambe alobi te, nayebi yo te, nayebi yo te. Yo komona osambelaka, me lolenge na kosambela ta mosusu ozosambela na makambo moko ya mabe pembeni na yo. Basolution mafuta okende koluka libanda oyo simba. Koto bato bazomona yo oza na kati ya Lady Vierge, me koto oza na makambo no ya mabe osila koluka libanda. Ta mobala libala ye bazalaki no ya bonzambe te, bake koluka oyo ya mabe. Ta baza koya bakuti mobala si akangi porte. Ndeko na ngai yango tango tondimela Nzambe toyeba Nzambe nini tondimela. Ndeko na koluka sagesse musika te. Sagesse ezali kotalisa yo koluka tango nyonso eloko ezali malamu. Sagesse ezali ko interpeller yo
te eloko nini nangi nasala eske oyo naza kosala eza malamu mpo na nzambe to eza malamu mpo na bato. Obi te eza malamu mpo na nzambe, osali yango. Sagesse ezali kointerpele yo yeso na ndimela balobi na nga aza mobikisi alobi natambola na bilaka na ye natambola na bonzambe na ye. Ntango oza kotambola mpe lolenge wana oza kotala yesu masi alingaka oyo alingaka oyo te. Oyo eza malamu mpo na bonzambe eza malamu te. Ndeko na nga sagesse ya bonzambe. Kasi bafole bato ya maboma bayebaka nini bazosala te. Mpo na bango bamonaka ata azosala mabe mpo na eza malamu. Ata azobebisa mpo na azomona paske aza liboma azoyeba nini azosala te. Ndeko na nga koluka te ozala parmi ya bakufi, luka ozala parmi ya basage. Okose prepare lolenge nini naloba butu mwe kotambola na kobanga nzambe. Koyeba kodifférencier le bien le mal. Koluka oyo ezali bolamu ya nzambe. Koluka kozala ntango nyonso na ekuta molimo santo. Kozala toujours na kati na présence ya bonzambe. Ndeko na nga présence ya bonzambe elobi te ke chaque jour nasambelaka, chaque jour nakende église, chaque jour nazala na bible, chaque jour nazala kaka moto oyo naza kaka bonzambe. Non, kozala bonzambe na sagesse ya bonzambe koyeba kotambola na kati na connaissance ya parole de Dieu. Nzambe alobi nini, nzambe alingi nini, ni na malamu esenge nasala ni na mabe esenge nasala te. Kasi fole eza ba oyo na mokwa lelo babungisi me bapaster ebele. Baza ba vierge baza na kati na mangomba, baza ba oyo tosambelaka na bango. Me soki bisika mabe ezali okokuta bango. Bisika kufa ezali okokuta bango. Esika baza kodetruire okokuta bango. Besika bazali komema kufa okokuta bango. Poni baza bafole. Bole ba se préparer na kozela mobali, bango balali na bango pongi, ba préparer loko moko te na bomoi na bango, bango kutu azande ko détruire. Bakende koluka mafuta, bakuti porte kangami. Ndeko na ngai, koluka te ozala parmi ba oyo bazali mosika na nzambe. Ozeli te mukola liba mobali ya libala bongami po aya yo za na kati na ba distraction. Ta baza kotaliso bonzambe yo za kuna te. Tango ba passe koya mikakatano babi au milieu de la nuit. Nuit butu ndeko na nga eza butu ezaka ba problème tozalaka nango. Ya mingi balobaka problème suka suka tongo ekotana. Po butu eza ba mikakatano. Koluka te tango bute kokota okomi koluka mafuta oza na mafuta te. Mafuta ezali ta ba problème eyaka ndeko na nga. Ulo oyeba siko na problème ololenge nesenge na tambola nango oza koyeba te. Po na yo kutu obungi lisusu. Po balobi bakende koluka mafuta bakesu musika na nzambe bake koluka mafuta esika babombelaki te. Ta bake koluka na kozonga na bango bakuti porte kangami. Ndeko na ngai tango tokutanaka na ba problème toyeba koza toujours fidèle na nzambe. Toluka ba solution libanda te. Toluka ba solution libanda te. Tanto toluka ba solution libanda esika ekreaka biso ba problème. Et tanto toluka ba solution libanda nde esika ekondanaka biso lisusu. Tanto toluka ba solution libanda nde esika elukaka biso ememela biso ba pasi pe minyoko. Na koluka libanda baki kokuta porte kangami. Mais soki bazalaki bato balobaki te na koluka solution libanda te nga tokoluka ka solution esika oyo to na koluka solution wana balinga bazwa tam support ngé kangama te. Pete mobala libala alingaka yoka compassion pona bango ata na kati na molili balingaki babelela Yesu Masia mobala libala biso pe tozali awa mafuta na biso nde silaki okoko sunga biso te bandeko na biso pe bapesa biso mafuta pete bango nyoso 10 balingaki babika. Me bango babimi bake mosika bake koluka ta bake koluka bakuti porte kangami. Ndeko na nga koluka te tango ozokende musika na volonté na nzambe okuta gloire na nzambe ekoma musika na yo. Gloire à toi Seigneur Jésus, sois loué, sois béni, sois loué, sois adoré. Bande konanga mukele ngana partager na bino na poko lelo. Tikete nzamba lola eba na kopambo la bino, eba kopesa bino sagesse, intelligence. Na mukola ngaki na loba partager na bino, eba ko fait comprendre ni ngaki na loba bino na poko lelo. Lokumu ezonga kaka epai ne moke na likona se. Nzamba kokisaka bilaka na ye. Oya pesa ba sage, ba koma su plus sage, pe ba oba zali ba folle. Nzamba pesa ngo connaissance intelligence. Lolenge ne sengeli ba eba ko bomba mafuta na bango. Et bakosila te po ete ta mobala libala biso soto e bakozwa grâce ya kokota kati na kembo na ye. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Merci beaucoup.